Bravo, félicitations à Manigué, bonne continuité. Mais à ça, la Makambuango hors caméra, ils allaient bien parce que âge naïna ya mwana batu RMF est incompatible. Bon, il va déranger. Batu so balandeli photo o ngai na to pesa na bizora so balandeli yango bien bagomona ke na pesa ngona nkele sabina na nausée na sala yango ka parce que za base et sala et pesa o et pesa mais souci nanga ezake na éclaircir l'opinion parce que tant ba ko sande kona uti Londres alors que ndeka uti Chypre uti ko kemba na Chypre mais bazo komiser moi na Londres ah na yo nda uti Chypre te manda kutute oui banda e ba ka bien ngai na sala émission sala base photo na base par rapport à base mais ce qu'on négocie na yebi ba vivre déjà na Manigué bango bibale o ba ça les réalité yango ce qu'on vient expliquer batuke o ba ça on les réalité o ngana to sala ezala base to sala yango kaka parce que na temps on a besoin bande ko ba makari il fallait biso to sala base en rapport à actualité mais to sala eloko mo ya bongo. Donc ce n'était pas pour tout dire donc on est au zoo est-ce que ngabla na go sala Manigué babi ezaki mutema mabe ezaki ndoki o zo sala wana okoka ko bima na mono te bon batu ba la biso babengo ndoki pona Manigué batu ba la biso ba retenir que nga nazala mobali ya Manigué te na koki pe ko zala mobali ya Manigué te Manigué ala mère na nga to na travailler na ye na Manigué John Tokos officiel na mo na ye Jonathan Kadima ba yebi ke nga na tika la ko zala mobali ya mama bango te Manigué asala musala ne bien mais souhait na nga zaka charité et banda et pas moi na yemoko ça veut dire ba base au mère azo sala eza bénéfice te et pas na yemoko et surtout na bato pe ba libéré partout à travers le monde mais ça me fait rire et ça n'a pas si ton monde ba ko commentaire ba benga de partout dans le monde neni yo ko sala zuwa na sortie médiatique ya Manigué par rapport à bise après ça na gina mobali na ye batu ba yate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine ba dingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, Nababoni Nyosoya Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Na émission Nabino, le news de Joyce. Les news de Joyce, ils auront toujours kawana pour nommer Melabino. Bah, actualité, news, ils auront natara pour nommer Melabino, rien qui est la vérité. Ah, ouais, le côté les cacatés, je passe d'abord derrière la caméra. J'ai dit bonjour à mon caméraman, Armand de mon cœur. Je dis bonjour à toi, 3 pastars, 3 boss, Star Mido. Bonjour à Ya Willy Mouchen, piste 243, le vrai Zeta Pakebo. Bonjour à toi, Saint-Patrick Ponce, moi, la général Maële. Bonjour à Bruno Loubi Kambongo ya propre pas na mbongo salité zara TV azada na terrain. Bonjour à toi Piscas Babi champion toujours et voilà je dis encore bonjour à toi Awachi Basu moi la mabe ya musala mais on est ensemble toujours. Bonjour Nabine Sodingaka Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse. Aujourd'hui je reçois pour vous les longues jambes par rapport il y a actualité. Il y a émission où il y a celle qui par rapport il y a Zoua. Apparemment les longs vraiment au lobby la plus bah commentaire il y a battu. Pourquoi les longues jambes à celle qui Zoua en plein plateau et les gens ont commenté bah commentaire on a des moments c'est que tous les longues jambes na émission na biso il y a lelo to me ka peu ko solo la nae to me ka vraiment ko solo la nae vraiment to yo ka qui nous là avant voilà bonjour à notre cordon Clégie Zéi ça Mukomboso de la presse, notre cordon le plus bio. Et vraiment, Zara Sika. Bonjour à toi aussi, Berliv, c'est Mabé. Et voilà, je reçois pour vous les longues jambes par rapport à l'actualité. Les longues jambes, bonjour. Ça va, l'homme du moment? Ouais, bonjour Joyce Tumba, Benzema. En tout cas, très ravi aux Anna Platonayo. Et puis, merci beaucoup d'avoir abonné tout. Il y a Congo SNO officiel télévision. En tout cas, abonnez-vous massivement. Partagez des vidéos, likez, commentez aussi. Et ça, la biso.
Kitoko Makasi. Pourquoi pas dire aussi merci pour l'opportunité à mon général manager, Papa Clovis et Philippe et Maman Doris, pourquoi pas dire merci aussi Naya Willy Moucheni, Place Azali, et puis Gentika Songo Bourgeois, Plan B, Nambinza, on a profité déjà de ça, sincère condoléances na famille, il y a vu Nabiso Jacques Kitinta, Venanga Mondele, Atigi Biso en tout cas, na Paris, paix à son âme, et puis merci beaucoup na Bourgeois, Gentika Songo, na Utigoloba, merci na boutique d'habillement MHLMB, na Bandal, na Sundi, na Sandeta Baoba, et puis na Willery et Zaka Resto Bar, na Veni Londala, pourquoi pas dire aussi merci à l'honorable Justin Mompolo, honorable président Christian Mokoutia, avec toute l'équipe et la fondation Naïbon Séjour à Paris, et puis merci beaucoup parce que Banaki, Nibana de partout, bah comprendre que place à Olala y a bien, la place à ma fête, c'est Kitoko, et Zaka Planète, les Bébonnaires, Avenue Victoire A8, en face à la maison communale à Kalamou. Merci aussi. Bon séjour dans la capitale, Naya Bruno Lubika, bon propre patron, na BC Bambote, et puis merci Nati Pebukana, mon ex préféré. Ok, voilà. Vous comprenez un peu, non, c'est quand je vais vraiment m'abonner à Kero TV. Pour le monde qui nous a trop de téléphone parce qu'il y a des commentaires, oh, il faut le long en explication européenne, ça biso apparemment, je sais que ça, mais on n'a pas de choix, long jam. Moutazoua. Les gens se demandent déjà. La sortie médiatique, il y a mobile, il y a maniqué. Ah oui, Londres. Pourquoi il y a cette sortie médiatique, il y a ça la zoua? Bon, malheureusement, Eza zoua, peut-être Batubazo comprendre la démarche dans la bienté. Au moment maniqué, à ça la moussala n'est bien, mais souhait dans les agas. Charité et banda et pas moi na yemoko. Ça veut dire bah base au mer azo sala et ça bénéfique et pas na yemoko et surtout na bateau pe balinéré partout à travers le monde. Mais ça me fait rire et ça on a pas si on a monde ba comme ba commentaire ba benga de partout dans le monde. Neni yoko sala zou na sortie médiatique ya manigé par rapport à bise après ça na mobile na ye. En tout cas, ngana sali zou ate. Et ça ka na recadrer makambo autant souhaiter à la base n'expliquer pas toute la réalité parce que moi naebi déjà jeune wana avant voyager Québec. Bon malheureusement la lèvre wana sensuelle et rendre grave na TV. Mais en réalité ba tout tam sous au moni on fara bo zatam sous nankele on peut s'en bis. Ba tout so balande li photo o ngai na to pesa na bizora so balande yango bien ba ko mona ke na pesa on nankele. Sabina na nausée na sala yango parce que ça baise et ça là et pesa ou et pesa mais souci nanga ezake na éclaircir nos opinions parce que tant ba ko sande ko na uti Londres alors que ndeka uti Chypre uti ko Kemba na Chypre mais bazo komiser moi na Londres ah banda na yo nda uti Chypre te manda kutu te oui mbanda e ba ka via mbanda ngai na sala émission na sala base photo na base par rapport ya base mais ce qu'on ndeko wana na yebi ba vivre déjà na manige bango bi balé o ba ça les réalité. Il y a un truc qui a expliqué batuke oh ba sala on les réalité oh on a to sala izala base to sala yango kaka parce que na temps on a besoin bande ko ba Bakari il fallait biso to sala pe base en rapport ya actualité neto sala eloko mo ya bongo donc ce n'était pas que tout de ba kanisa ozuwa est-ce que ngabana ko sala manike babi ezaki mutema mabe ezaki ndoki o zo sala wana okokai ko bima na moment te bon bat ba la biso bato la biso ba retenir que nga nazala mobali ya manikete na koki pe kozala mobali ya manikete manike ala mère nanga to na travailler na ye na Manick de John Tokos officiel na mo na yeso na takadima ba yebi ke nga na tikala kozala mobali ya mama bango te to sala nde base et pesa ou et pesa et puis voilà parce que ngai tant na lobaka tant na ye na Manick de John Tokos officiel nakuta manike ala ta lipa ba changer couleur nakuta maniga za banianta ba nyamutu ozo comprendre ça veut dire que na souffrir fort aux la pembeni ya manike en terme ya ko recadrer azonga tamsu o bango ba ko se pelani lelo so to na mona manike o na recadra en terme ya ba conseil en terme ya ko lakisa e valeur na ye lelo o azonga na ba bezmo o eza nango bénéfique ça me fait très mal au cœur fagi asala ngata mzu hors caméra mais c'est le poste na ndeni mutazu mobali na ye te esa nga pasi pona nini manike asana bana mikolo et puis moi no ba vivre ne wana aza âge mon prince babia et puis kisa mi kolinga vous ala na âge bon bolingo ya na âge est-ce que moi na 24 ans akobi mana mère mokolo bon
Pour moi, wana aza camarade ya Prince Babia. Tena bibo moi wana aza camarade ya Prince Babia. Siko soki na yebisi yo âge ya Prince Babia o kamwa. Te so na yebisi yo âge ya Prince Babia et comme ça. Parce que Prince Babia a 24 ans. Oui, je sais. Manigaza a 48 ans d'âge. Parce que moi, il y a 24 ans, maman a 48 ans. Et c'est incompatible en termes d'âge. Ça veut dire moi, âge, moi, a milité à maman. Ce que papa il y a 48 ans, maman a 24 ans, normal. C'est normal, peut-être. Maramoussou, c'est comme ça normal parce que, bah, jeune fille, mingi, bah, okemba, à mon avis, papa, otolingana, biso, botam, soit idanga. Mais est-ce que retour n'angonde à Ramabé, ça veut dire, père, wana a relemba avant qu'il y ait une jeune fille. Donc, Orobima Libanda. Alors que Bolingo sera pour les meilleurs et pour les pires. Mais ça va tout comme ça, au pire. Donc ça veut dire à coquiller parce que père a collé moi trop et ça dit que ba kabwana. C'est pour cela qu'on a prévenir ndeko wana. Que au robi mana mère na yote parce que y a sa maman, il y a bisonioso. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, mutumombo awa alobi ya yo nini ba émission ebele boy na Congo, les langues lukana nous vie na yo échanger d'élevance pour bimana maniké. Bon malheureusement la bimana maniké te ba message yango ezo ngaka yango. Donc bandeko nanga ba retenir que ngana bimana maniké te maniké azaka collaboratrice nanga. Ozana liboma, il faut comme ozana liboma abi ozana liboma na mutu. Ngana za liboma na mutu. Bon et ça par rapport à mon émission peut-être à l'andi conception ya émission BNT. Mais bato ba otala biso ba retenir que ngai na maniké tozala moi si na mobilité pour na ko sala yango te aza mère nanga nazala pembeni na ye en terme ya musala te faire avancer chaîne. Et puis nga na yaka na manique de John Tokos officiel na kuta on a 1000 et quelques abonnés na comme ça on tina ba 14000. Voilà. Vous comprenez? Donc on a souffert fort na manique de John Tokos officiel. Makasi. Parce que ça la passi mère tozala na ye te partager na ye ba bon moment lelo o mère azo continuer na ba base o eza bénéfique te. OK. Pour Prince Babia za mwana ya koli Jonathan Kadima za mukolo Anna azokola Tom azokola amona ka mère na babiloko mobo o ezo za bénéfique te et ça la malamu mingi te. Et ça malamu te na apparemment commentaire muto nda côté linae les longues jambes vraiment nzambe na yebaki na ngai kaka tokosuka awa manike a mawa po na bana na yo oyo mama ya ndenge nini bozomona nzambe sunga babunda awa eyinda kaka. Tu sais, mon commentaire apparemment c'est intéressant quand le bani na message ndeko oh apparemment il est vraiment aza même chemin na yo. Ouais, ndeko wana azo comprendre démarche nga nazo sala, ça veut dire félicitations et puis bravo na ndeko wana parce que azo partager même ma vie na ngai donc félicitations na ndeko wana. Voilà. Mususu yango mboka oyo soki ezalaki lopangu na biso nde na teka yango ezangaka ba problème te les langues yo ozo la bolingo mozoko sabatu ke obundi po na chaîne. Bon ndeko na ngana tamzo aza même avi na ngate ça veut dire azo loba na makambo tamsu a comprendre que conception émission te ça veut dire bato batala ba attaque mais batala na ba contenu te donc c'est un peu ça. Voilà, Congo soki ozangi mega oko raté makambu ebele. Congo so ozangi mega raté. Te en réalité Congo so ozangi mega raté. Ndeti na actualité boye. To na analyse ya boye. Yebsanga siko ko na mega te. Osuka. Les langues oza na raison. Na yebaki mobali wana amelaka bombe. To na bege bazo sala association de drinker bat bandima kité bango mi balé baza ba droguer yango nazolo bango mi balé basali a drogo association de droguer au Congo ba droguer ba ça délire na bango mais ce que délire yango ezande bénéfique te pas sinon wa yango a de Congo les langues tika bango ba meladiamba mboka oyo vraiment ata Yesu azo sepela no lisusu habimbo ba ta Yesu asepela ngote te nazi Yesu asepela ngo so bando sepela ngote me ba wonde ba eti capital mboka ndenge nini moto ya zuwa OK on va continuer
Abingana mutazua. Trop Même de pas. distractions. Bon, normalement, eza distraction te ndenge ndeko nata mso akomi, eza eloko moko to sala pona kosunga mère na biso. Omoni nga lelo na olinga te na travailler na manike lelo o na mona mère a osala bagaf moko ezala bien te. Donc ça dit nga na yaka pona ko recadrer ka mère azonga na nzela a comprendre ka mère de famille. Oyebi ke so na yebisi yo Prince Babia ali biloko o manike lambi. Ba 7 ans passé ou 8 ans passé. Alamba anete. Alamba mo na mo sina. Mutal alamba ana. Parce que ana be mabe na eza Alexa Mungwa. Ana ko gérer mungwa te. Bien on gérer mungwa te. Ko le ba soso, pour le ba le a soso légumes. Te wana eza parler nanga, mère nanga na passa ba bon moment auprès na ye. On se comprendre. Ça veut dire na yebi parler wana ndenge na yebi poche nanga. On se comprendre. Parce que pour ça nanga zala ta on attend la mère na musika. À se comporter dignement. Ça veut dire à exemplaire ya ba maman ba za rappeler na poste ya comme ba chroniqueuse na ba jeune fille au lobby ba prétendre que ba za ba chroniqueuse. Oyebi nga na loba ngo epui na sesa ko loba ngo te na kutana jeune fille moko sala bena apik. Aibsanga alingaka ko s'exercer musalo atangela te na internet parce que na internet ba finga ka batu parce que na internet ba laksaka ba nidité ya batu. Quelque part ça fait très mal au cœur parce que moi j'ai pas eu la chance ya ko kende tam so apik to ifasik. Mais ce qu'on dégoûte, baby, c'est là nango. Tu parles trop bien, Goko, ça nous fait politique. Tu dis? Babi, tu parles trop bien, Goko, qui nous fait la politique. Ouais, on a ça, ambition future. Ambition future. Donc, ça veut dire, après, Internet, tu peux emboîter, pas mon sous pour approfondir ma tout ça là. Donc, c'est déjà parmi ma ambition. Yoza, papa, il y a modèle, Ngai papa. Papa bana. Eh bien Sony. Parce que on a na ça père à Prince Babia. Ata yo mon père à Jonathan Kadima. Père à Anandonga la fille du roi. Vraiment ata yo moko. Eh bien Sony M23 ya moi aussi. Vous comprenez moi? Le long jambe yoka yaka kutala. Donc yaka kutala akomi be. Na yaka kutala. Natala nini? Kutala o ezoleka. Ya maman, papa bana, awa le love jambe, ala la bana mo mikolo. Tala siko ngana za père amisa nanga Jonathan Kadima. Hein? Pojo. Et ça nini? Donc ça veut dire batuba longola bango idée wana, c'était pas vraiment ça démarche nanga zake to komisa manike maman. Ça veut dire il faut se comporter comme une mère et ça la bien makasi pour sauver honneur ya bana na ye et surtout pe ya babi ndonga shokoro watika biso. Batmusu alobi awa et ya bino nini par rapport que mutazu bolingo na ye, mais pourquoi vous voulez kolongola esengo o ekoti na motema ya manike? Bravo, félicitations na manike, bonne continuité, mais asala makambo yango hors caméra ezala bien parce que âge na ye na ya mwana batu R9 eza incompatible en termes de batu ba mona boy. C'est pour cela tozo bengana yango na internet makambo aboyi. C'est pas bien. Na makambo manike ozo bongisela ngo peut voir on dirait. Mais tout on peut pas dire ici deux fois. Ozo bongisela ngo peut voir on dirait pape na église. On dirait pape na église. Na bisa bato batala biso bakoma. Jambe. Wana na combien? Comment est? Sarah. SK, je te salue. En tout cas, au Komara bien. Oh, Ezazua, wana Ritz ndemutaye bisi. Ritz ndalobi wana Azua. Te Ezazua te Ritz. En réalité Ezazua te soki on comprend des démarches na osala. O lobaka ndeko mobali oyo osala démarche moya bien pour na sauver mère na biso o batunyo so balinga important. Trésor alobi maboke bandi film. Wana manike. Wana Trésor. Yo yebi ce kaza trésor ba trésor. Et ba trésor ba trésor. Ah Zeget. Zege voilà, nango bengo ba trésor mingi. Zege. En réalité za théâtre était ndeka na utolo ba awa to sala ngo pona osunga mère na biso parce que tolinga gaye. Je pense que ngai na yo na batutu ba otala biso balinga manike. Mais ce que manike o ya jaro nde batu balinga gaye mingi vraiment te. Maman ya Sony. Vous comprenez que ça maman Sony. Ça dit bateau ba comprendre. En fait ba message dans le beza ba commentaire o eza que ba côté que les langues na page ba musu ba bi que le langue
azali osala zuwa bato mosusu babi lelongo olela bolingo koto mosusu balobi boya nalingaki vite émission lelo tosala juste na bacommentaire oyo bato bazoloba oyo nazoloba eza oyo nazomona na bacommentaire nyonso eza nango kutu ya oloba te parce que so tobi totanga mama nyonso omo ape lobi na ntango mokama te mpo ya biso eumela te mpo namona makambo ya Félix Wazekwa babi na matete bayebaka yango ezalaka quartier ya bitumba mais lelo bayebi matete ekomi quartier bacouragé quartier bacouragé ouais nalobaki yango nalobaki yango trop na baémission na défilaki nalobaki pour signer Stade des Martyrs eza mince affaire te ça veut dire baartiste nyonso oyo basignaka Stade des Martyrs baza bacouragé donc ça veut dire Félix Wazekwa monstre sans vraiment couragé malgré tout ça n'a pas tenu ndenge ye aprétendaki ezala mais en réalité a commis na livre d'or ya Stade des Martyrs mais apparemment comment na commentaire ya bato oyo vraiment ezokota awa apparemment les gens lisusu namoni na ndenge na remarqué bato mosusu bazokondamne yo c'est par rapport palepo ya na sortie médiatique apparemment kobeta na vie privée ya Manike mais sikoyo biso toza bata TV po Manike ayokake nazala na susi na ye il faut na ye koyebiseka na nzela oyo kosusi na ndeni longi yo boloba na lisu te bovanda lisu te nalobi boye moi j'ai eu beaucoup de temps il y a kovanda na Manike je sais place na uti na Manike na place oyo akomi nako souhaiter te to nako lingana mona te Manike oyo azongaki ndenge azongi oyo na pasi a retourner sur place à uti qui c'est pas bien omoni récemment awa Manike ba uti ko kangaye akende prison na makambo ya honorable Sini Leker quelque part ça fait très mal au cœur c'est une mère de famille c'est grâce à elle de salarié bana badami parce que tant que muto salarié bana badami a la place moko incarcéré na pasi avant di place moko boye azon kokako se déplacer quelque part retomber on les autres pas bana parce que Prince Jonathan Anna na Tom balia kapo na maman bango ça dit maman bango soka yo sa émission na TV de ça la va vivre parce qu'on calculer à sali 3 4 ou 5 jours na prison to na cacho azate ça veut dire bandeko na biso ba la nzala bako bi m'appelle banda bako mosenga c'est pas bien yango ce qu'on a prévu na déjà famille munene na poto olobi Manike za na famille munene na poto olobi Manike za na famille munene na poto ba otika bana wana histoire est intense eza histoire azala bazala te ye mo akenda kutu poto mais faut ta poto ezala raté pour nga na yebi bana oyo bakenda poto ata na 2 ans ata na 3 ans ba okanga ta photo noir et blanc po ye akenda poto na sera Mobutu fallait ta photo noir et blanc ya ta photo noir et blanc la raté mais lelo ndo vanda penza boya moko e manka yo te ba malewa na bandel wana ba malewa bando ko tana mer bon mo e mankanga mais en réalité nga naza ko mwana sinkini OK bango baza bana ya molar kuna ngasko naza mwana sinkini donc je pense que ba place mingi auto bando sala na moi trop et bando sala plus na sinkini que na molar donc je pense que na molar kuno nakenda mwa kala mais na regrettera kaka Nelly Bonde il est to bando sala moi trop wana za pena pire petite ya Manike je pense que démarche na oloba auto sala ngona ye ya ramener Manike na kolongola na mabe poisson batumba oui on dit ça et pas Nelly Bonde la mère biloko alia na regretta ngo pena ya mo poisson batumba mais en réalité je pense que na bandal il y a beaucoup de place au batumba bien OK voilà les longues jambes yo ndi mtondo vana na mère pourquoi yo ba mère azala na problème à jeter tundo bando vana na mère azaki na problème à bolingo bon en réalité Manike depuis babiandonga Shokoro paix à son âme atika biso azona no grâce te ya okuta na jomo boy o ya zolinga OK wa ya ndo kutaka na mibali balinga ke mais ya linga te c'est ça parce que on dirait il fit ce moi na mutambongo en réalité so pe ça solo so le kuta la éviter il paraît moi na mutambongo il paraît bon je ne sais pas si réellement bazaka venir na mbongo po ngata on travailler na no moneka mutamba ou ndeka na mona so ya bandolo bake bazaka na mbongo mutamba bino babike lelo j'aime la rolo mutamba bino ça la démission kuna $20 au monde appelle 5 personnes étaient mis les longs en mbongo ko tsana tout te bat ba ya resultat ba no ya susté bat no ya susté parce que bat la biso na poto balinga na bango sous ba émission ya injure te ça dit ba comment linga ko telle émission plus bateau bazo réfléchir. Denga no to fandi to sala émission sans pour autant insulter les gens.
Ça veut dire toujours réfléchir autour ya sujet mo o bandeko bazo se plaindre na ba page, c'est ça. Donc ça veut dire ba émission na bango na ba ko finga ba balinga yango susté yango ba perda ba client. Mais les longs, ce qu'on dit, vraiment, vous excusez na banda quoi, toko make-up ko kota, ce qu'on na bi moi popo peut déranger la mère, hein. Olobi? Moi popo. Popo. Il peut la soit terre. Katifola. Ta popo t'es pour la mère. Kai popo de Katifola. Maman popo, la maman de la nation. Olobi? Par rapport à mère. Moi popo peut banda manquer. Bon non, bandé ni so mère manka popo. C'est ça le problème. Non, bandé. Oui, banda partager ni son mère. Bon popo sigo eza secret. Eza ba secret musu oye moko a gardara na motema pour ne pas dire tam na mutu. Pour ezala tam su yo ebika kikini nde tambola. Mais je pense que mutu tanga zo l'accéder ba bolingo bon na TV, c'est ka na nzala. Et voilà, tout comme que malem mais na suka émission na biso, en fait les aki juste to lobela par rapport ya les longues jambes au sorties médiatiques né et blessé batu ezokisi batu musu ba sepeli, batu musu ba lobi que photo wana ti lelo batu musu ba ndimara te ke ezala base. Babi kezaki photo ezaki réalité o ebande ko leka normal parce que les longues jambes soka yeba ki ke azana famille azana ba relation o ya koko protéger alingara sala besoin te na manike parce que ça pour na batu mususu eza bezité eza réalité les longues jambes lelo batu mususu ba lobi que si tu savais que ozaki na ba relation oh il fallait protéger comme dès que par rapport relation là tolo ba on eza vie privée na yo mais on dit maki ko ça bisous embrassement na manike et yati na internet c'était dit à quoi bête pour détruire Karine Mokonzi ou bien c'était juste pour nous bungisa bezi à Karine Mokonzi. Bon normalement protéger oui mais en réalité naïb sarabatu que base c'est la réalité sur scène. OK. Mais alors si là, to belle vie quand je sali, ma pesi a joué rôle mo ya folle. Donc ça veut dire il faut là que ça batte venant n'engel liboma se comporter. C'est ça base. Donc base c'est la réalité sur scène. Les alors rôle mo ba pesi yo, il faut incarner yango ndenge zala. Et puis na expliquer batu que photo wana ekangama au moment opportun. Na sens ni série wana gaz ya makambo ya Karine Mokonzi libala ezaka pe na gaz fort na papa na biso évite kuli perba arrêta kuli grâce thème aussi passeport rouge fiançailles na aventurier panzu ezalaka pe na gaz mais c'est sous bâtiment côté nga kombote to mo bozo comprendre sikoyo bango mi balende bazala une actualité manike akomaki hors actualité mutabenga biso fe na zoro mabiala que je sali les news des stars atuninga de longue jambe bona manike etame libre na teme libre abi manike ozomona te Karine azolo ba makasi est-ce que boko sale lo on conseille lo mote ezala en rapport et actualité pour ezongisa osusu na page parce que manike c'est la reine de l'internet Majegan Maj mama qui pavita général warrior ba nyonso ba grade wana tout a milobela wana tant avandi ndeko bulesko photo biso wana parce que biso wana mutakanga biso photo wana ezala ex ya manike ingénieur yang wa bando boke fort bo ingénieur yang bâtiment mutakanga biso photo wana ex jo ya manike wa melaka imbongo akena bala mwasi mususu yenda kanga biso photo wana tangu photo wana mutu to partager lango via zorote manike azonga tsonga na statut na ya WhatsApp ba page ba iba ngonde wana nde pesa o epesa donc en réalité ezala base ezala réalité te. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci. Nabino Sobozaki wana pour Hollanda. Congo et Sengo Officiel TV. Abonnez-vous massivement. Léon a imbé les longues jambes par rapport les longues jambes. On peut pas rater yo déranger pe foyer hein mon cambo. On peut pas rater déranger foyer. Non, eza musala. Eza musala. Dabizo kanga pena misu. Te bat balinga nga balinga. Te na oka ngonde moi dégueulasse. Pour ça vomir. Mais tellement à la photo qu'il faut beaucoup kanga salama mais na ça autant on a zonga parler na zo na temps ya ko travailler lèvres makasi parce que lèvres manike wana madame na on na TV ya ma bemoko
Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Très bien. Bambote na banyo so balingaka yo et puis mot de la fin na yo pour na ba commentaire nyo so o vraiment bat bazoloba. Mot de la fin nanga et Zalaka ya Batou, merci parce que il y a d'autres personnes au va comprendre, il y a des COP va comprendre mais je pense qu'avec les temps va comprendre que c'était base, c'était pas vraiment la réalité. Merci beaucoup d'Abatutu Balandi Bisso. Abonnez-vous massivement à Congo et Sengo Télévision et au Salabia. Merci pour l'opportunité à mon général, Papa Clovis et Film par Maman Doris. Merci aussi à Papa Guilain Philippe par l'AG Lista des Martyrs. Mon numéro c'est plus 243 90 69 097 plus 243 90 69 097. Yaouli Moucheni Koda Mboka, boutique d'habillement MHLMB na bandal na Sundi na Saint État Baoba, où il est Rezaka Resto Bar na Veli Lomda la Kota Pen Victoire, et puis Planète Les Débonnaires, salle de fêtes, appartement, avenue Victoire A8 en face à la maison communale à Kalamou. Merci aussi. Et bon retour à la capitale, na Yabrino Lubi Kambon, à propre patron, na PC Bambote. Et puis merci beaucoup na Joyce Tumba pour ton invitation. Merci Pena Matutu Balandi Bisso. Merci à Armel Romo derrière la caméra. Merci à Berlif Ngame TC, à Rubeba, à Rupola, et puis à Wachiba, Sou, et puis merci à John Kitete, le caméraman de Selon Mon Cœur. Merci vraiment. Et voilà. Merci à Saint-Patrick Ponce, moi, la générale Maëlle. Merci à Bruno Lubi Kambongo, ya propre pas n'embonga, ça a été zaraté. Merci à Ya Willy Mouchen, plus 243. Les bonnes étapes à Kebo. Merci à toi, Piscas, champion toujours. Merci à toi, 3 fois star, 3 fois boss. Merci à Wachibas, mouvement, tout me passe, Nabiso. Merci à toi, Berlif, c'est Robé, Bassé, à Kopasuka, c'est à Nyonso. Et voilà. Ngaya bino tukuta na émission sika. Bisous, ciao. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au cours à ardoise. Mais avec divers. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Bah, l'Ingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez!